Na chana iba na chela bino na bafle. Na chelo na. Onga na defarate, onga na nyonga chimente, chimente nemta na nyongo na ngaboza na chana bafle. Mabi defa. Oui, bonsoir Chimène. Ah bien, ça non ba. Boyoka, oh voir Chantal Bola. Oui, bonsoir Chimène. Ah bien, ça non ba calculer ba. Boyoka bien azongise, alobi a defa mbongo Chimène ite azana eloko te. Boyoka endanga tika ka zoba illetra otika makam na ba groupe. Boyoka. Oui, bonsoir Chimène. Ah bien, ça non ba calculer ba mbongo no ose pananga. Mais quand on ça ba calculer, ceux qui ont devoir yo combien. Yo pour celle ba calculer ba mbongo nanga ose ke pana yo, soko futa nganyo so bo tikala na mbongo nanga. Merci beaucoup. On a defa ke eloko te. Ngana defa ke eloko te. Saki nanga oya Jimichu o bukaki na nango pe besoin. Na saki nanga oya Jimichu o bukaki na nango pe besoin. Botala siko monte, Chimène, Chantal, tala. So boyo ki bien te. O ngana defa ka mbongo te. O Chantal so muninga zwe za akute bloko te. Oui, bonsoir Chimène. Ah bien, ça non ba calculer ba mbongo no ose pananga. Mais quand on ça va calculer, ceux qui ont devoir yo combien. Yo pour celle va calculer ba mbongo nanga ose ke pana yo, soko futa nganyo so bo tikala na mbongo nanga. Merci beaucoup. Tala, botala siko awa. Chantal tellement eba pe ko komate. Botala nde muninga komelie. Ba monta masola mbongo Chantal a defa pa muninga. Oh Chimène azayaki nango ya yezalaki apesa Chimène 50 €. Chimène a commandele eloko moko na site wana. Tala ba mbongo oh yo faut pesa Chimène. Tala ba mbongo yo defa muninga tala. Tanto otinda na ozwa na nyonso ba capture zoba mwasi. Oh nga na defi sarate, nga na defa rate. Chantal, yo lobi yo defa rate, nga na olinga yo ya na orando. Yara na orando. Chantal awaza 500 € ya Chimène. Ya likel ma faut pesa Chimène 500 on a défi ça qui on a décembre plus 100 € na baki ça qui na Noël plus 150 au urbain atinda qui na kin pona na pona mobile na yo plus 1200 o apesa ki na makambo a billet o pesa etikali 750 soki na tongoli na total soki na longoli 300 € ya mesh na yo oza na nyongo na ngai ya 2500 Chantal bidefa muninga zo bokolo yo ozo kosa peke na eloko te ba osengo ba biloko ba saki nanga oya Jimichu o bukaki na nango pe besoin. Moi c'est à Sony na age no pour leke o sa bat ba intimidation moi ça moyibi pour lata moyibi pour lia moyibi fia bi defa o kanga maka Chimène po Chimène na defisa ko ba mbongo Chimène na bando bokolo po talaka Chantal batu nyonso ba poussa na pembe no obenga bango mère obenga bango ba master ma copine mais Chimène bando benge mama po azaka pena mama a bokola yo na trésor talaka muninga moi ça fungoli sa Chantal a fungoli sa compte na faire ba 2019 Moninga mwasi yango trésor abando linga Chimène te. Moninga mwasi afungoli si o compte na Société Générale carte ya banque nde babenda wala action nde babenga. Moninga mwasi avandi so na ndako wala action nde bakomaka mais tellement yo mutu buri ko kokanga to koka pe ko yeba ko komate zoba. Bolole apole kinga mama ngeso mwasi kitoko elamba fia complexe. Soko osala rando bilamba na baninga fo defa tala bilamba sachet nde olati na kati en direct moninga za na prison. Mais félicitations à fait au devoir. Comment boire kabaninga na boloko. Waouh Chantal. Au moni que Manuela sali travaux pour Chantal a boire kabana wane. Merci ndongo boire kibango. Na sepeli ponga na PMI siko. Na zara na poso tosa. O boire kabango po ba o mériter ma banga na yo. Po yo mto tinda bango ba ke o chambeli. Nga na yaka na lokutate. To bosa na tem deko da. Omoni lisolo na betaka ya da nde balingaki bacha mutambu ke da azwa mi José bacha mi José mbeli bomona ki ba papier ndenge da zo solo la na mwana matete alobi oui lisolo wana Manuela ko cité Manuela ko kai ko yeba ngote babenga kanga effectivement babenga nga mais na yebite loko ni nesala nande na mbrouya ba Chantal po basala mi José mabete omoni ke Manuela oyanoka na ba vérité parce que da anzimi ke lisolo wana obokana kiboko pesa dambongo po bomisa mi José na beta lisola solo Chantal
na kamo abino bobebana na mutu bofingana na mutu bofingana bana na batata me opesa nga confiance Chantal nga na bimisa ozoba ndeni bozwi makambu na nga te nga na obeta masolo no ya sika ndeni yoko beta masolo na nga kaleza te boluki ba camarade na nga bosengisa bango pardon babetela bino vi na nga beta vi na nga pa ba camarade te eloko boza nango bana mobali papa Johnny wana sengi pardon 0 na omene bino na olia bino 20 points ozana eloko te ya muninga obimane eloko te ya nga Chantal nazala na bino obimane eloko te zoba tango na oyebisa bino ke lisolo ya mwana ana oyo mwana mateta lia ye munoko mwana matete ye moko aleki alobini oui eza ya solo manuela kosite saint esprit pene sala 6e sens sala mwana mateta boya opération na baki obeta sacha na kosate to obeta vérité mais Chantal na ana posa to yeba ngana bino na naza mayele na na leka muninga na mayele na lekela toujours na mayele Chantal talaka Chantal na jouer ça yo na magali na ebiso Chantal ibola lelo fo kende na ocha na mir yo fo finga magali talaka muninga mwasa che na mir ne lelo Chantal lobi Chantal ko finga soka ko leka ofinga magali o leka pendenga na koma na mir nango finga magali na simbiso ba touche Bato no mona Chantal ba te Manuela so bozonga na Chantal azaka zoba te na lekelo na mayele siko na yeba omoni ke yo meladi amboza zoba kizengi leka na public ya ko sala rando nanga oko sala rando te po ozana makambu ya sika ko loba te Chantal nga na obeto ba prise a sika o batu ba yeba ki te trésor soka vanda vandi bo swana na mobala tikali mutakala bo vandi bo mwana aza illettré oza illettré ndaku no kuna mwana faire vanda batu ba yeba ki ngote makambu ya sika te o batu ba yebite yela biso makambo ya sika mobala bala yo to na obeto wa masolo na obeta yo na obimso mabora sika wapi ya yo mwasi wakangama na studio ato lati bien ovandika toujours cuisine wana lembisi biso misu nia ma fille pauvre Chantal bola pauvre fio banda bota matia ko kufa ko yeba ko kumba te po anini oza illettré bourrique bana bavanda bazanga ba chambre bazanga bandako bazanga place ya malonga mama kangama na studio na bikok zoba na ba hero oyo leka po kumisa la reine ngeso okanisa na okoma na niveau na okena koma na studio oyeba ateke soyi mutu bazuye bana baboto la kenda kuso bazongi selo su bana te na vie ya libela baboto la randa ku babimiso ozongi na vie ya studio tango omona mutu azo garder ndaku na ye ya munene ya 6 chambre veut dire que match eza bien match eza wo Chantal Bola yakande na ngana na poso bimisa bat mokili pe yebake ozongela ka Manuel ozwanga makambo Chantal na zwaka o makambo ane loko finga ngate ya sika mobali na nga simisi no touche Angelos kisita papa John mobala libala Angelos na oyo ka sute Angelos papa John mobala libala oche statite bodoki bino nyoso ga kisi asaleli John kisi yo peke no sala kisi botinda kisimbi miso tenga lisoko yana ba couleur ebela brasa botinda epa ko sa kisa kanga mobali bovana na muninga bokoka ozwa muninga makambute bokoka oyibanga eloko te Chantal jambo melegeleka makasi bato bovana na Chantal moi Chantal songo zwa makambo bovana na ye pona kozwa ye makambo il faut obetara Chantal Bola mapa di mama ngeso yo mtokangi ta mutu mobimazaka panike ka so kumisie apanzani so yebiseka Chantal yonde makambu mona panzana bandi ko beta masolo yo zolo bake masolo ya vie di kando chimel mutabetelanga vie di kando yo muntu beta na groupe bosani zonga na ba audio na groupe bosani ke muntu beta ke vie di kando akota na ndaku na yo Sergine asimba Sergine obosani nyonso po anika chimel obosani makamyo ndolo bana sa kuita diamba botika diamba so diambe lingi ote faux momi faux chéri Chantal Bola na bosenga na yo po nozo kimanga po ebike bakamba sikeza te osana na Manuela na lekela wana mayele na musika Natalia biyo na Tidia yo na Vanzi na groupe Natalia na groupe ba Chantal Bambi zoba wana mususu Angelos lesbienne a dépendant na moi mobile ne Chantal sko Chantal a dépendant na Chimène yango moni na kenda na Jonker parce que na comprendra monter ezara Chimène ne bobanda ne kiri c'est Chimène na kenda na Jonker na zoe belé mais na sepeli po yoza siko na posa rando na Chimène
nga na vandi nan mais Chimène a bien coaché a oya a Jonker a oya donc on a zala ngona pour le moment lobby boza la brancher Chimène a côte en direct randona Chantal pour Chantali nga vana bimisa babiloko c'est mieux que tu Jonker yemora loba c'est mieux Chimène yemora loba bana membre to partager Chimène pour Chantali guerre eza commencé ko kende to lingite o moni Chantal yo déclarer randona Chimène peuple congolais Chantal alinga ya mené batu Chantal alinga ya mené batu siko ndenge Chimène azoya ko loba to loba bo loba na Chantal to boyi rando bitumba Chantal yo sengi komba na Chimène ozo kima Manuela omoni Chimène soka ye lobby to boyi bitumba ndako to boyi bitumba bambeli to boyi muto akendele Chimène na ndako bo swana na Jonker boko sala rando na Jonker na tala ne yo soko longi Chimène a teke senga na daye ndeko kende to boyi nde makambo kende na musala ko kende na ndaku bo swana nanu na internet e mona ke yo kanisaka yo la lisa Chimène seko yebete Chimène azama yele ko leka yo muta simbi makambu na maboko okoluka rando na ete tellement za zoba bato wana ifeba yebiso ke kende oswana na Manuela po Manuela Chimène alobini Manuela o azana ngo eza mukie o nga na zana ngo ezebele yango nga tozela na yo Chimène na oyelo Chimène kela oyela yo bo sala rando na Chimène toko soutenir Chimène à 100% bana membre Chimène kela toko soutenir po Manuela ki toko tanga za la assurance Manuela zagi abini Jonker carte ya suka siko Chantal asengi komba na carte ya suka mena vanda non calme total siko Chimène ndenga omene Chantal na yo ko mawa po Chimène na olaliso Chimène na olaliso Chimène na olaliso karo moni Chimène tanga na oloba tanga ngana na assurance mais siko makambo nga epesa nga assurance eza Chimène Jonker carte ya suka na obenga Jonker parce que Jonker eza carte ya suka o elia ka ba carte tout siko Chantal yo sengi rando na Chimène oza na image ya Chimène à Calais ma ouais na yo ke lo ma wa Chantal Chimène na oya lobby mais ko kenda anda kuté peuple congolais rando eza ya munoko o aleki muninga leki Chantal muninga mwasa leka kona munoko kyo katimbeli oluki bakata mbeli yo sengi rando na Chimène tolingi mbeli te bosa la rando na Chimène ya maloba to boyi mbeli to boyi trésor lisoko efungwama parce que Chimène oloba ka makambo eza vérité Chimène oya suna ba épreuve ponga na zwara ya robata ba chweke mais Chimène aza siko na makambo nyonso na sani na maboko fonzele faux momi oboni Chimène odoki so lobby to boyi nde bitumba mbeli rando na internet to yaki makambo mbeli te muta luka mutu te Chimène a pupuli yo po kocho pupuli Chimène a pupuli yo po kocho pupuli mais to boyi nde mbeli Chantal Ibola ta muninga ndenga komi pembe akomi suki toko makasi ok ko cha muninga kufi te azana bomo ya ko répondre au lobby donc toza la brancher Chimène ko yela Chantal lobby to boyi nde to yoka ba eko mbeli to lingi na biso molimo Grévis aba ambulance te ne mwana Grévis to lingi molimo te Chantal mitalela ba jour nini mwana na piquer crise zala poser so lobi a piquer crise itine la Chimène message ko ça en direct yo fo landa ka Chimène olanda Chimène ndenga pupulo na en direct randa ngo gu mama na mwana bobanda ko tambola boyebana nyonso mokili yo signé randa na Chimène Chantali boyebani tuna Chimène mta simbio et comme il peut tout na lia popcorn na bando lia pena na lia bombo Chimène qui a la tacos il est très mutaeba ko commenter te so baninga ba osala en direct ya zotinda ba care a otinda ba flash oh master so moninga na otinda ba flash wana eli ko loba ke oloba bien mutakoda ba na privé Chantal aloba Emmanuela moi so na koti direct o moninga na otia ba flash wana elinko ba ke master oloba bien so moninga na zotia ba biloko mo ezo na mawa yeba ke na omono oloba bien te baba mutaba sina koma okodenga so moninga na tie mwana popia zo bina lukietu boy master nga seko pupuli likolo zoba illettré okoma laksa batuna ba sin to yokola ba sin zoba moi si bololé mobile no akizengi bokende ko lukati bokende ko luka bokende ko beta France tata na bino France mama na bino yo Chantal Ibola
Poigno longola air moko ban direct ya mwana na tanga beta porte. Pour moi na bino wana a balle perdu, balali est gratuit. Balali est gratuit Chantal Ibola. Zoba salita moi si yela nga rando otanga kombo na ngate poani. Na komeli ngai. Na komeli ngai yo kasa yo finga kayo lekibat na munoko. Nga Chantal Ibola na munoko. Munoko mutafinga te longi lokwa verre whisky. Taye longi lokwa le satonge. Mama kamoka ofinga ya bazoba yo zara tente Chantal ozala mbangate. Yo zala mbangate mbo ozala rande osala ka théâtre de chez nous. Oza muto jouer à théâtre. Taye lokwa verre ya vin. Tale elongi de mutu lokwa papier. Aza lokwa Thomson, wala lokwa Samsung S8. Makambi yo finga skwe sekisaka po na omona lokwa mwa muke zoba. Sko nga na ofingo ba réalité. Chantal matoko lota. Matoko lo mutu e déforma, makole tengama na mutu a ozana handicap. Zoba moko ebo tanga te ba fo finga makamba solo. Yango mona ke Manuela Saïs ko ba jeti na ya ko beto mbata te me na beto ko makofi. Na expliquer ndengo zande ba kela ndengo botama. Tamba o salon na Nzambe matière zelo silara. Ba salara presque jour Nzamba o ke na opema yo siko ba yo créer na bazelo moi mandambo bazelo ane tikalaki Nzambe maya baksa su ya sikezate yango ba créer yo. Moi ça tonda ba défaut ebele défaut mental nzoto mabe nyonso mabe moi ça zanga ba qualité kitoko na nzoto mobala moni a luli. Fonzele, faux chéri. Nazara na kanda no na lobela ko pe na en pour moi c'est longi ma be vilaine femme boye so vendre internet au concentré ba ninga au concentré bana ba ningo zo finga au mono kwa nga mange so di longwa kuna Chantal faux chéri. Au kati kwa foza mabe, o tie maquillage oza mabe, sans maquillage oza mabe, ozala ka bien te, mais olinga o konza ba ningo ba lekio na kitoko. Wana mutu moko to mweninga Manuela na telemia na loba ko mweninga eza na mutu oyo Chantal Ibola ko bimisela nga Manuela te o akokoka pwana nga na rando Angelos akokate kisita amela milangi Angelos ta elo evanda na libumu yango milangi mtevanda Angelos kisita siko wana mususu lo lemo kilo zoba mwasa bakwiti mwana lokwa Angelos yo bambi mama 43 ans mwana lokwa Angelos ateka ko na mibali Angelos akabeli yo su mobali akabelo mobali akope o ya zana ezoba ya tala libumu munene lokwa mari kitana se siko tala na ekira Chantal bato zana bango na omona nga Manuela to moni yo moko na leader na bango kokanga te siko bana na yo bimisa Chantal ba dimi omoi ba dimi so ba ye na papoli bango mbata balongwe na zongeli yo Chantal na olata nde yo pour rendre zangana yo siko bana no ba ko ya te po Manuela tanga koma Lyon boye batour moko tina zongela bino Chantal mwana na Angelos aya o Manuela to bande o lukayo ba ye bate ba gali batinda na lukayo ba nyos batinda na luko kutu to ye na posa na o Manuela yo loba ka bien ebo loba siko tala mwana Angelos pe na telemina Manuela ki to Angelos mama bana 5 mais na ko papolo na rando ba koti so sala video na koti so na concentré yo Angelos ki sita mela milangi muto ayiba mukanda tata mwasi na bengsa na pota tata mwasi no nzela linu munene le roi sport ali felo Chantal bimisela ngande na bana nyonso yo bimisa na internet oyo monike na lina bimisa mutu moka sukisela nga Manuela comme yo ko karando te azate o na lina bimisa bula moko boye mutu munene kisimbi moko ya fi moko boye olingo bimisela nga etande na lalise na komisi ezoba na maitse nzeta mbila lokwa Jérémie Penda akomineka tongo ake oluka mobali tongo ake osimba porte donc ozana mutu te obimisela nga Manuela nga na olalisa bango ba kao sero a mukolo azara na Suisse longi mabe akimit a répondre nga o Manuela na yena assurance nazala ngo na omona mutu te na nzela ya Chantal o akobima otindela nga pede mabe otindela nga mibali mabe otinda bo Chantal otindi batu bwe na so kipena na batu ana na zongeli yo na lati yo po donc rendre zande yo Chantal po Maria Kimi na ozela bimisela nga mutu Chantal bimisa ta mutu po yo Kimi okokato doki po meli pema na omene bino kota bolingo na omene kota rando na omene un coup kao quand ba bena lalisi bino ba kao debout moi ça passe
oyo kolobela mabiloko trésor wana combien de fois bomi ba TV kosa ba TV ekufi ekende Kinshasa combien de fois trésor a bambi yo ba TV na ndako ekufi osombi mususu nazo doki somoni na doki siyo kanda na siko ya Manuela oke okitela ngo Chimène mais Chimène ngo kitela rando a occupé yo te mais akoya pena expliquer yo ba réalité o batu ba yebite eloko nga na zali na ngonde posa yango wana Chantal Ibola o de complexe ya matokolo moi ça bongana eloko moko te Chantal nga alobaki no yaka rando nanga na position nyonso sans maquillage to sukoli bilongi na sans maquillage to sala rando na eloko nyonso kolata sexy o classe naza talaka fia beta don na beta net sona ina terra bale na beta partout naza gardien na beta na défense na beta na 4 na beta partout na zelo nga na leki sote na zelo Chantal obanga ngapo ni tanga kombo ya karando fo momi fonzele talaka fia internet mobile no lisoke fungwama mbanda na zo ke no buka porte yo na nga na ye to lalele mobile moroti mais mobile na maboko ya Manuela esalo zuwa esala zuwa esalo zuwa alors o mela pema pona lelo na tiki bino ba soda makasi nanga na komi na suka na lingi bino mingi kipa masokele babibi kedi baliaka belle de belle ndoki ya Chantal babi riti kitoko vrai momi leki ya Manuela kitoko riti kitoko vrai taille Chantal ala telinga riti kitoko vrai momi vrai nzele babi la tigresse moi ça pembe Landu la Fabiola soda makasi babi soda makasa mwana matete babi Monica Makambo Monica Makambo babi Amanda Lova ndoki ya Chantal Clarisse Bissalo la dona ba oyanga babi John Sambi Liopare papa atumbi donc bambote na bino ba soda makasi babi Moni ya Nzambe torobosa na rayote soda makasi bambote na bino tous les soda babi awa bino veut dire ba défenseur bien kotate wana babengi bango ba soda makasi ya Manuela ba faux compte ya Manuela o baza bana mikie o ba commentara na rapidité o eleki talis Igetie Nadine babi Jovelino na kati ya Paris bambote na yo eloko ni Manuela Koti Joceline La Rose bambote na bino boleki ebele ba faux compte na nga boleki ebele donc na libéra ki bino déjà ndoki ya Chantal wana nyonso ba faux compte ya na otanga bambote na bino Nadia Cardos bambote na yo Claudia Masamba soda makasi bambote na bino donc ba soda boleki ebele na moni bino deya na débit babi mami mwasi bisumba soda makasi na lingna bosa na moko balabi moko o azozangisa pe Chantal kimia na kati ya Facebook na ye Makinu Madia soda makasi wana babenge général wana donc général Makinu Madia bambote na bino ba soda makasi babi Nancy Mansi Mandenga bambote na yo to bosanite Papa John Sambi Liopard motema ya Manuela kitoko baboya basambwa Papa John atumbi mboka motema ya Manuela kitoko to bosano papa zongi de analyste bambote na yo Facebook babengi elenge ye bambote na yo toleka allez basoda makasi na leka nan pona bini de na ye show fona boa basoda na nga pona reconnaissant na bino bozo bunda fona boa bino na débit eloko ni Manuela ye Manuela opesa nanu na yo opesa ba carte rouge na yo opesa carte rouge o Manuela soda makasi ton na oloba ke na o ya Chantal Ibola yo Chantal Makwanza ngana ko tika yo te moni mwana wana muki aza mutu kisimbi o masoko na eli soko eza na 6 couleurs asali drapeau Braza mutu donc mutu kisimbi
miso etengama moko etali ngambo ya Congo lisu musu etali ngambo ya Congo Kinshasa yo okobundama na ba video no ya porno yo esina matiso nzeta mbila na matiso yo mwana na porno o azana masoko ezana ba dans livre kati ya lisoko kototo sumbaka na couleur ya mwindu to komisu na nzela wana ngana yebi kala tampo so to parola produit tampo ebetaka biso awa ba tampo mais mwana ana oyo ya mutu munene oyo balali yo fele gratuit ozokende kobuka porte kende kobuka porte pongesi na matiso nzeta mbila na matiso likolo owa masoko no mabe kati ya masoko no couleur mususu libanda lisoko couleur mususu siko yo muto bota mwana moko olali na mbetu mais libumu so mwasi alali na mbetu libumu ekomaka pla mais yo libumu muto mwana moko libumu eningana ka boy libumu eningana ka boy omoni yo oasi wo mwana bitinda ya Chantal siko Chantal leader na yo aobanga Manuela siko nga penda leader boy Manuela kitoko c'est moi qui commande c'est moi qui dirige na sala rando na mwana boy yo ko swana moni yo kisimbi lisi 5h OK obuka porte o bien maquillé o lati maquillé moni rando so ke bitumba ba maquillade o mono maquillé tongo makaso tie maquillage tie rouge à lèvres John omoni Manuela na betaka ba kao o lala te bando bandi ko kende ko buka ba porte yango John azani na musala premier jour mwana na sali 7h du temps aye soki de 11h ti 21h couloir a John ezara na bakiti te o vandi na yo John aucho lukane mbongo azana bulo yozo buka porte John a luka mbongo kozwa ete si balali yo akei mutu alali yo kuna mwisi ya zaza ato ye na yo zo buka porte John tu vas voir tu m'as senti on peut sentir John on sentir le logo te po balali yo déjà au fele mama yakaka na otongo midi pourquoi okokuta na lisuna mobali na ngate o Manuela si azongi o rendez-vous John fungola John ayanga moko na mwana mongo ba shini yo nzoto ba publier yo ba sakani na yo ozo sekisanga neti na kufa wana ni obuka porte premier jour oye au sali 7h du temps donc il veut dire que John tanga ko tsambongo yozo lekisa ta na couloir à John bopé la police Jana shilinga nzoto Mary mwana mungala ba shini yo nzoto ba publier yo litabisi mawe kolela te na love technique ngoya o mama mukolo mobali mukolo tonga zongeli tonga na ye omoni na koboya mobali na ngate po yo soko sali ndenge nini yakaka na yo tongo midi pokwa mutako fungola zate John ane na bulo kotika la kozwa John te wana mbila wala umbila kutubia wana gendarme nde balali yo bongo pozwa John yaka su lobby suso yelelo kendenge ni ndeni yo so kende ya Chantal oui nali boso na na ko buka Mary o craquer o ko botinda mobile siko yo na direct ko sa makamsu na privé sa makamsu o tinda mobile na o mama mo yo kisinga soni pourquoi tu m'as fait comme ça oui bah ça yo comme ça poza ndumba pona bato bozo comprendre te we zayara robenga te pona bato boyebi te mwana na Mary lisu etengama o moko etali lelo natangi kombono parce que mwana na pibliaki porno ngo lisoko salite mibale bele ba déclarer Manuela jela lisoko mabebo ya mwasi to yeba cancer ebetaka na matama ye cancer ebeti na lisoko donc oza pena fia libabe nsoto mabe pona mwasi wa boti mwana moko omoni ke bofinga Manuela na Sonia lisoko na mobala ozongela Manuela tendeni nkiele akosi ba violer yo ba ko violer yo muto zo sala cheval moi muto ba violer ala la likayabu na mbetu boye belo ba salite yo pena na ba video cheval John to pina rumba yo kan soko ningisi loketo ba vandi na yo mobala kei mobali Manuela zui mobali ne yako tikat mobali na yete pona bandumba ofingaka mobali nanga yo tikali no kana ba video ozwi ndaku TV sali boye etikali boye ngala zui mutakala mama mutakale koti YouTube eko longwa te
Oroya au sala combien les jours bando ya chaque jour au bouki porte. Combien les jours au sala? Oro monara Johnny te. To bandara au seko to me la café to seki to meliji to seko. John a violé nga. John a violé yo ba violé obi tongo vanjo seka ba violé yo. Yo ba violé ba vidéo yo che ozo zo brosse à moningo zo tia na toilette yo ba violé yo. Ozo bina pe kitoko. John. Maman, au finga ye pédé. Moni pédé ne la lisha lobiso a langue. O komi cheval. Qui dit? Mary, qui dit? Johnny, mero ye liboma na okotine la te na 12 vidéos. Siko na okotine na ngobel faut passer la montage ba longo la mobali bien. Oza pe no ebo bina cheval. Qui dit? John. Mary, maman na pordo jouer. Énergie nyoso bimis mo bala kimi yo. Au moins mibali baza ba grand escroc. Mobala roza na sambasi. Mais mon temela la ka esika moko. C'est mon mari, c'est mon bébé, c'est mon mec. Na roboye te pona yo. Au fingara ye me se retrouver na mbetu na Johnny. Mary so na tali na ko kuto seka kuna ko seka la mobali. Modeli Mary o pupula. Johnny. Oh. Yes, papa. Mary on parler à langue. On parler à langue mobala kimio. Na on comprend l'émotion na yo. De toute façon, tant qu'on comme nanda kunanga balala ki nga pe na zaye na ngate. Suna komo répondre to we la mobali. Mutasimbi plateau à maki. Bundagate. John aleki. Asengi mama pardon. Et komi komba. Yo bundara no ka na porte. Pona lelo moi c'est longi mabilo kwa Mary bo nga manuel na peso ta yo zo banga sikoyo mutu nga na obangisa makwanza neti yo okoswana na ba video ya porno oswana na ba porno no ba mutakala salito tulie et tula nzombo poa ba finga mobali to finga ka mobali yo kasi po azoya kitso pantolo bozaka na rando finga ka po azoya yo falo bano makambe bele ya manuel c'est normal hein. Mobali musuku ta oloba mwasi nanga na yoka ke lengi te mwasi nanga mai mama na 43 ans nango wana experience mibali te mibali ba be escroc mobali avanda na mwasi ndako moko mais a oloba ki to sala séparation des corps mais bavanda ndako mona mwasi banda soki tanini mibali te mama to che vidéo ato che papier ato ye liboso ndako muto répondre à zato bando swana na porte ti mukolo lemba wolo esui o sexange sepeli singai yelo bayo komi star et sange logo te bosko sadi na porte okozwaye te akomona na lisute adieu bashini onzoto baskoke onzoto fele Chantal Bola muto bimisa ki simbelo ngi mabeta ni se tali kotoyo lisu se tali boye mutu munene ozobuka bukande porte Bukande porte tonzima yo buka porte kota salo yo lingi yo bashini yo nzoto porne se kotinga za na posa Papa John mikolo na posa mutu a Chantal yela ngata mutu a Chantal veyela ngata mutu a Chantal donc pona lelo mwana wana ya kisimbi na clôturer yo parce que nga rando na nge ezaka a Chantal. Donc bambolombolo nyonso yo Chantal makwanza moi c'est à trésor à bicho o lisoko efungwa moi c'est à bala mobali trésor bola pour moi c'est sur à bali mobali bazwa mobali sur à bali moi ça za kombo mobali mais si go Chantal ndenga bala trésor à ça la fiançailles na trésor donc à partir de le trésor bola trésor à bicho te mais trésor bola omoni Manuela gito omoni Manuela ndenga za Chantal, moi si nazo banga pona olinga okomi ko lata nanu chimene na yebisa ka Chantal abaka okipe ngate Chantal abaka osa rando te mais moni kaka Chantal na lakisi yo ke nando lo banoni carte ya suka Jonker wana kombo ne chimene ki ala ba kelos na robenge su chimene ki ala ba kelos na robenge Jonker Chantal ozi palipits bande konanga ti bo mona nga na osala rando nazo finga Chantal oloba ke na oyate na sala rando te na sala rando na Manuela te nzoka ne soki nga na sali video na fingi Chantal na trésor lisoko efungwama trésor na Chantal bake siko ko menacer chimene donc ma veut dire que makambu nyonso Manuela zo finga e makambu a solo siko Chantal oyeba ke ponga na yeba Manuela yeba makambu wana il faut na landa na source
donc ngaso na fingi Chantal lelo makam na loba sou lelo na relaxa lelo Chantal a ko menacer Chimène porte likolo kanga bien na fungole kanga bien likolo kanga pe bien na ndako asima po lelo suna loba makambu oya Jonker bako ya susu ko menacer yo tout on andimité ezala ba audio ba menacer na ba téléphone ba yelo tikuna mais pas Chimène ba gendarme bazalaka boko lala na lubwako Chantal ngam na ofinga yo c'est pas Chimène c'est pas Jonker eza manela kitoko yo nde ninga na ofingo okomio yo Chimène asali oni to moni place ni Chimène asali ba vidéo Chantal peuple congolais bino mumona o Chantal bola mangeso talaka moi c'est longi mabe au moins biso basa kitoko Chantal yo ka ba kombo to bipesa Beyoncé Rihanna Jennifer Lopez au moins ba kombo na komi pesa parce que moi c'est longi mabe lokola o Chantal makwanza Diable rouge, Mbondo Bobolo, et Panza Makita, sapé de Noël, Maman Gesso. Donc, au moins, Kabakambu, moi, Kubana longi, non? Na mon kono longi. Moi, c'est longi ma bé. Ngam na finga yo. Ngam na olo baba vérité na yo. Chantal, owangana kike, Chimène kiala, tant mobali na yo. Basroka ke biloko pa copine na Kishasa. Owangana kit. Owangana ki angweza ya solo te. Na tinde abino ba papier. Lelo to panza to ebiso na so ebi pio di trésor a kenegi chassa bambongo Chimène atindela ki trésor mi okasi nga za na bino groupe bobwa ki papier boyenga na sa na tika la ngande ki zengi na bino c'est là ozolela watala tala papier Western Union Tala papier Western Union oyo. Bo zoomé yango bien. O papier Western Union Chimène a osale la trésor à Bicho na Congo. Po aboko la trésor Chimène qui la sala Western papa Hervé a sala Western Union po na roboko la Chimène na obwa kango na mir. Atinde la Chantal trésor à Bicho batinde la ombongo. Muninga mwasa boko la na Kishasa Chantal ozarane lo côté. Bo vanda bo Chimène bo kila ta 150. Chimène bo kila ta 150 yango yo. Na sala ba capture na kati ya groupe. Chimène a otinde la trésor aux 8 palpite ozanga ta 150 ya pamba. Chimène azotinde la trésor a bicho mbongo na Kishasa a olia kuna na bambanda Chantal Bola. Fia mpiaka. Omoni perike olati na kati en direct ya lelo. Eza perike a Chimène. Zongi c'est la Chimène perike nezo kokote mba omoni mutu a mesana na propriété te Chantal avandi so avandi perike zongi sima po perike wana na mutu neza mesure mon côté maman onga Chantal mutambongo mobali no pauvre Chimène atinda 150 mabe atinda 300 mabe to vandi no na groupe to sola nyos na sala ba capture na tikala ne loko te Chantal izoba illettré Chantal yo to bandana ko sola faire gola ba faire gola ba musicien na biso lokwa neti faire gola bo mi fingi sakango ba finga bino ba leader moko ba musicien bo sanga tina mutu lokola faire gola moi na faire golo Ozias moi na faire gola bo tuna ngana na bokola kae trésor bokola mwana mbanda na nzaku na ndaku na finga ka trésor a bicho pede pambate omoni mwana jeune fille a faire gola Ozias mwana faire gola muta bokola kae ezala ka Chantal so bolandi na kati en direct ya Chantal a solo banaki otikela ba petit biloko kolia na beti tour na Saint-Ouen ndaku wana ya Saint-Ouen place Chantal avandaka abokola mwana ne wana mukolo na mwana faire gola Chantal to bandako tongo na groupe ya dada faire afuta ndaku te atindaka mbongo kolia te ya mwana faire maboko makasi faire gola oza maboko makasi Chantal abandai ko tongo ndeni nga na yebi ke Chantal abokola mwana Ozias soki Ozias komela nga na kombo Ozias soki Ozias mwana ngo Ozias kombo na obosana fere Chantal aboko elako mwana kala mingi te ba okanga ndako Saint-Ouen fere afuta ka loyer te chambre mwana na ete ni kolia ni komela Chantal obokola mwana a trésor habito trésor bola ozo mboko la mwana faire gola na kati ya ndaku soki tembe batu ba yebi yango Chantal aboko la mwana faire afuta ke logo te yango so oyoki ka faire abwaki mama paradis yango wana libanga loyer Chantal ibola mama paradis pona libanga zoba mwasi oboko la mwana faire mwana mbanda trésor
tant na loba lifuni ya trésor ta lifuni no ndenge fungwama omoni lifuni no e fungwama boye eza mupepe opetaka mikinza air nyonso trésor comment faire na ya dada balalela yo Chantal Ibola makwanza mais yo permetta Chantal abokola mwana faire gole boyo yebite ke faire alala Chantal ti Chantal abokola mwana faire na Saint-Ouen faire ndako wana tellement yo futaka loyauté Chantal tellement complexe mabanga bayo kaka babwaki Chantal Ibola ma paradis aza na mbongo te mpiakera mwasi ndako eso kende faire lukela mwana na o place na ko lia faire maboko makasi faire so ile na fingo maboko makasi eza par rapport ya mama makwanza Chantal Ibola ma paradis obwa kaka atonga ka uto baneko tonga faire maboko makasi yango liaka banie faire yango Chantal azoloba koma mutu za na mbongo mwana avandi pa na nga na Saint-Ouen ofutaka mbongo te Chantal akoma na banyongo ya loyer tale belé likola faire gola Ozias mwana faire ba musicien Sony osala Sony faire longola mwana nokuna po Chantal atonga ko ya dada atonga ka faire bolongola mwana kuna ko trésor Sony musicien alalela o mwasi mokili mobimbe yebi ke badoba Chantal na faire badoba Chantal na ya dada ale yo tiki o permettre que mwasi o ya bala yo trésor bola o permettre que madame mobali no bola alba avandisa mwana ya faire na ndaku tala maître Nzube merci maître Nzube trésor abicho yo za mutoko bandolo bana batute wa mutoko fungola mbanga na ote trésor abicho tant to loba ke lifuni efungwa maboye botu nanga trésor abicho kandenga salara trésor abicho gen gangster mutu makasi botu nanga na longola trésor abicho bilamba ba betaye kana mutu moko a betaye atika trésor abicho mutakala mutasala ngo na libulu manzengele ezalaka maître Nzube Marichal Nzube atambusa trésor mutakala yo trésor yo za wesh munoko yo bandoko tiela batu omona nde maître Nzube beta yo maître Nzube sepelisa biyo atika mutakala yo za wesh yo za mutamakasi yo trésor PD trésor bola PD kende na ko luko longola mwana faire na Saint-Ouen yo mwasi ozalaka na ye omoni Sergine wana tata na Sergine alalaka Chantal ti lelo zoba mobali lisoko efungwama otikaka mwasi ye moko akendaka inde akerozwa Sergine papa tata na Serge Nzengele Serge azalaka na vengeance parce que Chantal alala na ndekone na grand frère na ye Serge alalelaka o Chantal ndumba Chantal ibula lidobi trésor zoba trésor bola zoba mobali kizengi yango jeune garçon li bandi munene lokola sanya mbele vilain type na vilaine femme couple la bato bilongi mabe muta a attirer muninga zate zoba mobali trésor abicho gen trésor yoka na li solo oyo moni li solo oyo il faut niquer la omoni Chantal tant na okata njira il faut nika e likofi na elongi omoni mwasi no wana abanda obeta masolo ti trésor oyebi jour oningi se likofi na elongi obi makila na jardin Chantal azonga na kati ya groupe azolela trésor ozandoki streboka na makamu trésor makaju bola boka na lisolo trésor so bazobunda na Chantal baosona na Chantal makwanza trésor atikalaka mutakala nde babota e trésor mutu amisala mabe moni kindoki ya famille na bino tata no abelaka AVC trésor makaju omoni tango oswana na Chantal bozalaka bino mibale na ndako soki yo bandi ko swana na Chantal trésor ozana misala mabe mwasi no Chantal akanga ndoki pa na biso so bo bandi ko swana na Chantal trésor atikala bolumbu alongoli kaleso alongoli lamba atikali nde babota e na tata na wana zali bumuni abelaka AVC devant Sergine wana ka bora ya trésor ezokende ka boye Sergi papa c'est quoi ça Sergine azotuna yo donc trésor abicho soko zobunda na Chantal yo tikala mutakala devant Sergine bana na nyonso zoba mobali zoba bolole ya mobali mwasa ya kotonga yo Chantal akome ku chimene nzamba sunganga nazwa mobali kwa papa Irben trésor azalo kwa ndoki ba garçon musulu kwa bandoki so tozo swana zo bosa na ke Sergine azana tikala mutakala
zoba mobali trésor lifuni ta lifuni efungwama lifuni ta lifuni ya mobali zoba kizengi trésor abichu makanju tata no kala mingi tazo kufa na AVC zoba PD o mobala ndenge ni sozo bundala mwaso tikali bolumbu kizengi chijingi ya mobali Chantal yozo beta lisolo to beta lisolo ndenge John alala boka nde John alala Chantal ongo wangana mwasa ba partouche mwaso ba dobaka e partout monde entier mututu azo siba o Chantal John azalaka kope ya Lizarazu copine na yo boka rando ya Chantal bonana sœur Clarisse Lizarazu John azalaka kope à l'époque ya Clarisse Lizarazu Chantal azalaki meilleure amie ya Lizarazu tant mobala azo bimana muninga tellement Chantal fille elongi mabe complexé ya baninga mobali tango azo lala muninga oyebika biso basi masolo zo beta masola nzota mobali obeta masola mobali nzoka nde Chantal kune tula nzombo akufa muninga betela ke nzoto na ye ya nzoto akope na ye siko ndenge zalake oyepa masa bazo lala na mobali na ye basi siko lala na muninga John nga bima na chambre pour akende kobwaka condom Chantal John azwa ye bongo na cuisine abandi ko simba muninga akomo simba Johnny bord balala oka likola complexo lingo meka biloko baninga lala o bongo bazwa yo babeta o mai et comme mobile soka yepa kopek tellement yo za ina rancune jalousie muninga o goûter kake loka muninga John alala yo akima tellement kindumbe kiparate oyoko koya lisu na zigo pale donc John obima na chambre muninga po akende kobwaka condom balai na muninga tellement yo za ina na salon ozoyo kaka bilenge o muninga yoki oke ko simba bora muninga bora mbala muninga ba finio mwa mabele wana makasi vite fait ba pesi yo rendez-vous ba komo niato mai ba niato mai ka deux fois pamba mobala kima John akima yo oyo ko kuta na lisusu na mileka ya ba sapera ba John oke ko linga susu master ya John zigo pale vena nga zigo pale motema ya Babette mwasi ya pembe tango komo bima na zigo pale alalio Grévis na yo kosela zigo pale kezeme ya zigo pale kima bloka o partout tango yo yokani oyoki ke manela kitoko komo bima na John naza pembeni na komino na relation oh Manuela zulanga numéro a zigo obi ke zigo akimanga na zemi nzambe merci ke Grévis abima na elongi ya trésor na ko master na ko meko banga kele ya msu Grévis akobima na elongi ya zigo akima na bitende nino kozwa zigo talaka zigo aba garçon mo liboma so alati forme bogar mo boye lukelanga numéro a zigo na boya ko peso numéro a zigo na zala nango po Babette sœur na nga to solaka bien sœur nanga Babette Chantal a dinda manga ki camarade comme Chantal obetelanga masolo nyonso wana ka na pese numéro a zigo pale na yibango na téléphone na John na boya po Babette asola bien mo sali bala Manuela lukelanga talaka nde bokomi na John et ça la bien zulanga numéro a zigo to ko staffé pas jonga ndumba au trésor na trésor a olala mwasi na Kishasa yo komi na ba période no komo benganga pona lukeo numéro a zigo na sala tuke ngai zigo John to ko staffé pas jonga yo pozala wana ndumba bula wa yo Chantali zigo alala wa kima o master zigo salisanga ba filme muko mususu na zaka na zigo bwe na supermarché mukomsu na zali wana siko Chantal abeta masolo betaka mukomsu na zala na zigo boye to obima na supermarché to mona Babette na banda mbangu na zigo okimisa ngomoi mobala batu Babette akimisa mbangu etula nzombo ozana trésor molota mibali mususu olela mibala ba saper ndenge neti okufa ndumba bula ba yo tous les sapeurs o Chantal atiaka na mire na ye balala ye balala au trésor pa yebi ke balala sanga pare e bata marate yo tongo linga rando na yo koko sala rando na batu mususu te kokende ko sala rando na mutu mususu te master na otango yebaka master na yo azaki na Anvers azo bimana saper songolo saper na Suisse lala yo net na film tous les sapeurs balala yo so ekomi ka makambo te Chantal a sala émission na saper songolo mbala moko bwakeli bango nounous na niar na katikati ndumba bula wa yo mwasi ya salite lia lelo buka lelo
Fia lidobi Chantal yo lingo monela batu musunga na ozelo. Okomo kimanga na rando pourquoi? Rando ya makofite Chantal, rando ya mbelite. Nana toro bunda te na hôtel mana bunda na yote Chantal po moi c'est longi mabe moni biso nga fona bunda na basa kitoko fona talo boy moi c'est aza kitoko nga pe na kitoko bitumba basa kitoko ezala to benda na ba mesh o abendi perrique et a mopele monsieur lambe tombwami to kata ni ba string siko moi c'est longi mabe lo kwa yo Chantal so na kiko luka bitumba na yo kasi za po kata nga pe na pota na longi te mandi na finga ko longi makwanza nga rolinga bitumba na yo te Lukelanga mwa fimo aza mwa kitoko to bunda to benda na ba perrique mama nzaka ba nini bitumba basa kitoko ezaka mama nzaka to benda ni perrique a bendi soutien mabele tika libanda mwa string tika libanda wala bitumba basa kitoko fonzele yoka susune za fiera so na zwi na okate pota mwa se longi mabe ponga mona yebiki na longi kitoko na ko linga ba jambelite muninga kata nga pota foto bunda na maboko Chantal oko loba to loba a loba na ba ojo atindeli mutu Manuela oyo so na zuye na ko kate pota Chantal okata nga pota te na milinga ke longi nanga ava yo kata nga nde pota nga na okata yo mais moi si lokwa yo atoyo sonenga bitumba be fona kima po koma na ena basa kitoko na vie fille moko vilaine femme ozana be handicap partout handicap na mutu oza mutu notaka mutu oza illettré maman mukolo 45 ans oza illettré. Donc, koto na mutu oza handicapé, koto anzoto boye, donc tricage, koto makole tengama, oibo komate, oibo tangate, illettré. Chantal, moi nana o Sergine, aza soyi na 7 ans, ok, 8 ans, soyi 8 ans. Sergine a ata alphabet, A, B, C, T, na Z, Sergine a yebite. Soki tembe, botu na moi sa Sergine Zengele, a oyebisa bino ke Sergine aza analphabet, le kwa mama na ye. Soki tembe, leki se la biso Sergine. Alobe la biso ata alphabet A, B, C. Mama ya zoba pesa yeba na ya zoba basala libota ya bizengi. Bondoma, ye mama ye. Famille ya bazoba pesa bango bana ya bazoba basala famille libota ba bizengi. Grévis kout kolobate Kabila Alliance Grévis. Moi na yebo lobata mama te na âge wana zo kende soki 2 ans soki 3 ans ayebi ko lobata tata mama ayebo lobate biloko eza facile Grévis ayebite Sergi Chantal o apena mwasi mo ozana ndoki wana misala mabe o metango ba bya Manuela fingo opena makambo eza ya solo Sergine analphabet soki tembe boyebisa Chantal Alexa Sergine pozo laksa de Sergi ta mine ba vampire moi na ngosa se kami mine ba vampire. Leki c'est la biso Sergine. Asa l'alphabet. A, B, C, D. So pa yebi angota ko yemba ngonde ban. A, B, C, D, E, F, G. Omoni siko, mwana olo bangota na bandenga banzembo dessin. Meton jimayata. Leki sa Sergine. Moi c'est Zoba bourrique. Mawana mobile aboti na moi c'est Zoba. Parce que maman mutazora ta ya bana. Sko yo mama analphabet, bana pe bana analphabet, bosali libota bazoba, tata trésor pede lisoko efungwama mama lembo la munoko mame koma mwindu. Likolo benda. Soki kema ya diambe sali Chantal la benda lifuni ya trésor. Mama ki zengi, leki se la bisonde Sergine. Ozo vandi sa Grévis na kita zo ningana kwa zoba, nga kuna banga ngabi, kipa masokele. Yongo Grévis on ningana boy malade ndeka nga piqué crise yo toni. Bula wa yo leki satanyo sona kindumba bula moi ça zanga talent. Yo ba pesa oka talent koloba yo. C'est maman Ngeso, Chantal Libola ma paradis. C'est moi qui commande, c'est moi qui dirige Diable Rouge, Ngondo Bololo et Panzama Kita moi na lokoka violaire. Et lora malongo yo yo lobela biso to défendre ba musicien ba lala moza na mobile ndako. Ngana na mobile. Na kende ko défendre musicien songo la olia fufu na ye na mwasine na poko na madame olia na bana ba osakana alinga na vandi na obundela ba musicien. Chantal complexé. Fimo complexé banda lelo ti yeso rozonga faux momi faux chéri faux nzele faux tantine yo Chantal eleko ke na osala rando na bato yo ba osala rando te yaka pona mono ye show kiteli Chimène o kiteli Jonker sikoyo ah oui o mono yo kiteli Jonker Chimène a banga te Chimène a bien coaché Chimène kela ba kelo si Jonker carte ya suko mo ta manela za assir na assurance Nandoro tout à tolo na Jonker.
omoni chimene oyo yebaka lem so mvutaka bando kabona pe na chimene ngo chimene akoma su kitoko makasi oyibaka kitoko baninga oamvutaka baninga po yo sikoyo kitoko ngo pe baninga oyibaka mbozalaka kitoko te vilaine femme faux momi Chantal Bola mwasa matoko longa yo aloko tangawis saka mère de diarrhée Chantal Bola makwanza faux momi yo na net yo na télé onga Chantal na kangi télévision sia moi ça force à beauté net na film o forcer kitoko mais kitoko boyo o forcer maquillage e boya yo moi ça aswana na aspect faux momi au moins basa bilongi mabe ba défense na bango nga lamba nga mangeso lamba oui na préféré ko le kanga tane lamba mais na ola mukana tongo mobala tali nga so na lali na mobali na tongo atalio asimbi na mutu acheboy nana vraiment mi Chantal Bola na nzimi kutu te kutu trésor na tongo lamu ki pene longino ama bewa no lamu ko pesi mobali posa faux momi fonzele na lakisa ko na tiela ko moni na yela assurance pour na lakisa ko Chantal Bola ze loko toza mu kinza na internet zoba illettré yo so mona na monde entier président nini ya bourrique et so mona président nini illettré azo diriger mboka internet o batmayele baza Chantal illettré c'est moi qui dirige. C'est moi qui dirige, c'est moi qui commande. Na ma commune yoko iko komela batu ba moni pe Chantal a commis illettré. Soko yebi ko koma ba finga ko alokuta okene ko kata muninga pota ba kata muninga pota po muninga lobaki obimisa ba audio na o tangate. Illettré. Et pesa au palpite. Bo obimisa ba audio na ngana illettré. Manuela. Botu na ngani. Eza na muto Chantal Bola banga kalokola mwana matete. Non. Alors moi na matete so ayeli Chantal. So moi na matete so ayeli ka Chantal. Yo na section bino blo no le kana sima télé. Na sima écran bino boye ba été. Moi na matete tanga yara. Yo Chantal. Chantal yo trésor li funi no li ba yo. Moi na matete so tanga yara na esprit ya di shege ya oni. Chantal sera pété. Oh Manuela pété o mpe doka. Manuela kota mwana amemanga mutu. Tala ka lingo bomisa mwana matete po mwana matete tanga yela ko na esprit ya matete. Yo Chantali okoko cha mutu na ngate trésor PD mobile no boye mwana mateta do ki sara yo Chantali zoba mwasi Chantal wa Perez obanga baninga siko yo dinda marabato oyebike so na sali rando na ko gagner kande Jonker na sima Jonker yo soko longi Jonker soko longinga Jonker aza bien coaching ibenge. Au moins na sali vidéo Jonker a oya a répondre yo a banga yo te patikala o bang au moins Jonker ana ba assurance moko na biso Chantal soki yo longi Jonker c'est que ngana kufi yo lingi rando na Jonker c'est que ngana kufi Jonker a oya bota Chantal nenga zi palpite Jonker a beteleka tano ba ke Jonker manela za na biloko na libumu bonzima raté Jonker a beteli Chantal Bola vidéo ya 58 secondes. Chimène Kiala a beteli Chantal kaka vidéo ya pamba ya 58 secondes. Chantal a pété bapla. A sale la Chimène dirait qu'il y a 1h. So qui 1h30. Babia, Jonker et l'ora makasi. Talara, Chantal, landaka vidéo wane, Jonker abando loba. Chimène Kiala bakelo sa o loba. Au sentir que Chimène a yeli na autorité pesio palpite. Yo saka na mutesi bo kabona kalo yebite lo ni ya bombelio. Chimène a betika 58 secondes Chantal a zui palpite o sale muninga o komi ozo ba direct na mabele mabe. Ozo ba direct likola mapata mabe Chimène a pesio palpite. Chimène a yo répondre yo. Chimène qui a la bakelo sa oya ko répondre wana Jonker. Olingi rando na Chimène. Naza sima Chimène bana membre Chimène kela bakelo toko soutenir yeti na di fobo Chantal na l'action que coaching ya Chimène eleki makasi pour la mona que Chimène a betu un coup KO 58 secondes yo beti 1h du temps au PT et la tiske ma Manuela obeto bengi Chimène yo mobile nanga ko beta urbain na musala yo Chimène na yelo na ndaku menga mna ofinga yo muninga sale 58 complexé
complexa muninga alobi ne kutu mingi te bon skotanga koloba c'est que bambeli moko chimene mi batela kaka epo elongeleki kitoko mingi bayo toboyelanga elo mi batela kaka 58 secondes Chantal a paniqué et bon sikoyo tango chimene akosala vidéo ya 1 heure du temps c'est que bandeko nanga tango Chantal a kota en direct bozwa ba matela na bino bozala dia na position kolala po Chantal yo sa 5 heures du temps na kati en direct zoba mwasi na ozelo to ozelo on bimisi boye na bimisi mutu boye na osala rando na yote na osala rando na chimene tando bimisi li chimene ba paquet akoki mate chimene akosala rando bana membre chimene lobi akokota en direct chimene akokota en direct akosala rando na Chantal azo banga yote banga mutu abenga mama mutu asimbi maboko no abalela o mobali mutu abalela o trésor po akoma trésor bola banga chimene te yo ngo sona na Jonker yo sona na Jonker mutu na makamno na maboko mano ya baya na makamno na libumu na makambu na libumu na tikala na Jonker tano lo bakina tikala na Jonker na kosa ote po na obenga Jonker po Jonker eza carte ya suke loko makasi chimene kiala muta simba ki clé ya Chantal c'est chimene boye batang to bandi rando na ba mi José to komi ofinga na siko ezai ba mwana na bambi lolemo kilo bakata esinga lolemo to wana lobaka na basoyi babandi ko finga chimene botu nanga pourquoi Chantal a kota rando wana te Chantal a benga biso na privé moya sala rando wana ezate parce que Chantal na Angelos ba bima boye baka série mo bakenda ba Chantal chimene Angelos Chocopic bakenda ka boîte ya jonga baninga baya ko kanga Chantal na Angelos na ba rouge à lèvres ba olia na ba mbanga Chantal na Angelos bozaka ba lesbienne ti Angelos aya ko lala na Chantal ba bima na ka ba chana ka misapi ba lesbienne Chantal na vie na ko tika la ofinga Angelos te ako beba na Angelos te po baza ba lesbienne mwasi na mobali lesbienne sale fille mwasi a salité nyonso mabe ozana ngoza pena diable aya moko ma mobali aya moko mi mwasi yo mtozaka mobali Angelos koto asani azolala koto yo pozolala koto trésor olala salita mwasi bobimaka na Angelos eloko esala ke Chantal akora ofinga Angelos tena à l'époque wana na bambi parce que Angelos a une clé to bima na yo Angelos obimisa ba secret soki teme ba Chocopic baza bayebi makambo yo botu nango Chantal abima na Angelos ba lesbienne minene mwasi na mobali ale ba koti saka trésor lisapi na lifuni po trésor alinga bongo esale mwa bien niekese trésor abicho PD mwasi a salite ndoki omoni ba maya muninga mwasi Angelos ndenge sali on elongi okoma kotela bien tango zaka na chimene bana chimene akima wapi produit ozo kokotela bien te po chimene mtando telisao fonzele mwasi a ndoki lesbienne a salite o mwasi libala yo mwasi libala badobaka partout fonzele soko yeka na chassa diambo lali Chantal bande onanga bino batu bomelaka matiti soko lingola la Chantal ibola akutaka ne mbongo ebelete ba chassa na diambo ezaka 10 euros ezaka sko shit ezaka nango problème te na Paris mais matiti ezalaka pasi pona ozongo na Paris ezaka pe moins cher soko yelika Chantal de chasser wana okata no Chantal abosani ki ezaka mwasi abala mobali de chasser ka kolali Chantal mwasi balala ke pona diamba baola lo pas même pona 5 euros kende kozongisa ba plante ya chimene oyo defa na age no mamu kolo o defa ka biloko ta plante sa muninga ndo lati na kana ina ndambo anko ozaki ozosenga zana chelo nini mobo yawe zana chelo zoba mwasi nyama mwasi atonga mobali na ye et pas baninga. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama.
Bonjour, na Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, Maman Lazana, chaîne de chaque toko, il y a pas de JP qui a matin, et boss, il y a ni à danger, donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP qui ama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali, JP qui ama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, Maman Lazana, chaîne de chaque toko, il y a pas de JP qui a matin, et boss, il y a ni à danger, donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP qui ama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali, JP qui ama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.